Ria. Hey, vraiment, débitez-moi. C'était na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitanga et HP Media sitanga kitokwe www.ehpmedia.com sitanga kitoko na kotala ema Chansi Amania, Pista Papa, HP Media, Sito et Gayare, HP Media, Tita Gayare, HP Media, Chansi Amania, Pista Papa, HP Media, Nalingaranga, HP Media, Nalingaranga, HP Media, Nalingaranga, HP Media, Nalingaranga. Jambo à tous les Swahili, bonjour, la bande de tout va vivre à niveau Europe. Good morning, la bande de tout va à niveau Angleterre. Là je vois Maman Lekiamoto, Yamotema, Magiselle Motema Steve. Bienvenue dans ce nouveau numéro sur www.ehpmedia.com. Un site professionnel, il y a Papa Edo Amani Production, Papa Zebede Makaya Akutagawa, Papa Équipe Bumba et Papa Marchevêque et tant d'autres. Nalingabino makasi vraiment. Aujourd'hui, boka moi na komi drumerte, boka moi Zebeda komi drumerte, ni na komi drumerte. Nazali le soleil qui te repose na bino. Ah on nazali na immeuble VV Santerre. Et pas un grand prêtre, Lévier, Papa, Verkis, Kia Mwangana. Naeko lukani ni awa. Papa azoma kila na ye ya art, atambusa yango, tina génération o landa na se. Donc tie pas ba koko na ye. Je suis avec Arnaud, un artiste talentueux, Aïmba qui toko makasi vraiment. Il a une voix angélique. Voici Arnaud. Bonjour mon frère Arnaud. Bonjour. Na CPL vraiment. Comment on a yo dans la CPL vraiment des bazo betara ma solo que journaliste qui toko ndetu beau garçon. Bazo sanga ke ba na bino so mutazo talango dans sentir bien ma qui toko wapi. Ah, yo banzele ba kufa na ba palais. Merci. Non, où tu vas pas moi le suso. Danger non mamboni zara mamanzambe mtu atara mtu kitoko mtu akabola mtu na eloko na donc c'est ça quoi. Qui est Arnaud? Arnaud c'est un maçon. Arnaud Zali Moutapousou. Arnaud Zali nani? Donc Arnaud Zali d'abord nanu koko ya Verkis kia Mwangana oyo bayebi bastar ya danger ya mboka oyo ya RDC. Oyo asala ya danger asala ba musique mususu etikala lelo musique mo boye moto fa yo kanga kapo amituna vraiment quoi tu vois pour biso to bando mié baté que mutu pembe na moyindo différents andenge nini immortaliser s'il vous plaît immortaliser.
ba travailler love donc nzembo wana vraiment na sepela nango Palola. bolingo no namoni kometungisanga ezala ta Goliath na benga David bitumba bolingo nani akobundela ngai ajelu ya kolongolanga na mokili nyonso nazwi kasi bolingo nga nazwi te apres masengaka Isake bapesaka ye Isake nga nasengi na nga ndunda bapesi nga moshoro. Apparemment oyoka Tade trop hein. Tade rien naoka ba timbre mozo bimalo la Tade de motrikil pesanga elengi il y a Jésus de nuances. Il y a Jésus de nuances. Jésus de nuances naibara vina nganze moa embaka bon banze bango tema toujours travailler trop na Congo te hein. Te na fin trop na Congo te ngaki trop libanda tongo na ki mona mikili na ki mo bangola na eboye na ninga kin donc to fani trop na Congo te meto ka ba vie atana ba nzembo ni affaire gola oye nako ba mwa nzembo affaire gola ka ya mwa muki avenanga mbongo sana ngo lemba ye bilambo tonda nango e 5 kilos quoi 5 kilos hein? Au bout d'un des artistes est fort pour mbaka nzembo mo mulai banini pisanga héritier wa Tanabe oki quand même retirada bon retirada vraiment na yokango bana mai ba oyemba mais eloro pe nazo regretter vraiment na bana mai bazo si basé trop na rumba ozo comprendre pour nous les eza ka rumba te nous les ara fait to embela rap bansele ka troté fait to embela pe ba réalité ya mukili oyo ndenge tozo mona nde mukili ngo selon ndenge zo kende pe ndenge bana mai nde na Congo ne pe bazo kemba ka mobule zate na ndenge na poko bule pe oyembi pe mo chamo ba ya yat le uka mo héritier ndam héritier na waka héritier ndeti nze muni mu watu emba mikolo onazo ka mingi nze muni o na salima so chera lingi nenga ozo comprendre na habité sozo ko manze mbon comment mais pourquoi Caméléon musique pourquoi beta musique obenga musique ozo beta Caméléon donc Caméléon musique nazo beta ba style la musique moko boye mélanger bon surtout le bi mélanger dans sens seni tolandi ba grand star na biso ndeti ba vena so ba Tupac to ba Michael Jackson ba vena bazaki sans frontières na Mandolé pour viana pe semblait na ndenga ndule na yoka ba viana moi trop ndeti fait Tupac Amaro Shakula Kufa donc si je comprends bien ozo mélanger ba musique ozo besang ba musique ebele ozo basé na la culture nigériane comment balbabon papa eki culture nigériane culture nini ya ba Nigeria naza nango en fait dis que nous avons combien de styles na kati bon ezaka na 4 styles nini nini ezana rumba moko ya 4 minutes rumba mo 4 minutes décalé coupé mo ya 4 minutes comment couper décalé mo mketo comment mke extrait ça la moi bien extrait ya décalé coupé on linga soki bino vraiment po ba blo musu na bo yemba ngona bo na ba internet ils appellent na cadre promotion hein non pose producteur te moi mke ça la moi bien eza nango kaka oyoka yo ninga oyoka kaka kokwa VV hein kokwa VV yemba ninga no oyoka kaka bon na yemba no décalé coupé te moi na sala mo ba chambre boy oyo na emele ba mo bana mai na ndenge ya ki na ndenge ya toleka na emizimo ngaya wa pasie na kolela ka mingi ngaya wa pasi na kolela ka mingi nazala moto kosalisa ngate ngayo loboko ya pamba na tanda atalipa ya pamba bapesaka te mokola liwa na moni fami baende bele ngaya wa mwana ya ngani ngaya mwana ya bato idéologique avec que mangana texte fait le baraka fait le bas. Voilà, on répète un jour nini awa. Bon, awa to répétaka lundi, mardi, na vendredi. À part rep na biso,
disque déjà bamonaki mwa promotion moko ebima ka mingi te baleka pe mona ba TV ba masamsu to za na bango awa baleka mona ba TV balakisi pe disque vie ya ndenge na bango na clip wana temba nayaki na retard na mambo nzembo wana pe nakotaki te po ebika banzembo mosusu ezalaka fe koyoka yango fo prépare yango makambo ebele ndenge ezalaka kaka donc na monde bana mai déjà Congo ba négliger oya yo mo siko nde na oya yo moko ozo compter disque bimakan et puis ba projet non d'avenir ezali nini bon ba projet nanga d'avenir ba massa to ba mikili bo ka vraiment aux appelés spi qui a mongana Arnaud Moïse d'Afrique ba massa tout o bazo kanga bana ba nord ba trésor Madrid ba venir so o bazana ba mikili ba Thierry Bouda ba Fiso Manisa na bosante grand prêtre papa abotinga na kombo ya Lili Kamwangana ba pina ba mikili kuna na bosanité ba gosse na bosani kota banzele ba blani le kondo bazali ba Pamela Cerci bazali ba Mimi Kamalandu bazali bango tout bazali projet d'avenir nanga ezali ke na beta ndule batu banima te ke Arnaud otomona kaka na TV est-ce que robeta ko le déplique bon nga vraiment na mito noko na rêver ba dépiquer na zo rêver ba HR na rêver ba neyo bandule na bango sima na bango ba beta wana yango na obule na yana na ndenga kin pokin tokosa to landi mutume to kina mama mususu omone lelo papa wemba abimaka comprendre papa matanga bimia kena bandenga ba mi ya ba world kuna po eve déjà mutabanda ba maambango ki aoye mana ba veta bulay ba mutu ba banda marambo ya oyemba ya ba musique ya road fali atali na kosuka kana Congo te fait na sauter yango pe Arnaud azali na projet ya bongo c'est bien comme ça il faut encourager les jeunes appeler bosala ba remarque na bino sala moi bien EHP Media ezali pona bino na bi que mission ezali bien celui qu'on appelle Aristote Kitamba la petit moins costaud et Lux Pereira na ko bosana te o babengaka Patrick Miroir de Matete Djogo Kouloué Moninga Nangana Kata Bruxelles na PC Père Motebi sa père na mona ba commentaire et ça là moi bien ZBD Maka et Abino Yeyo et pourquoi pas elle s'appelle Naomi Wallo. Bonjour à toi. Akutaga Walela ma bien. Arnaud, moi quelqu'un m'a banga et puis pesa numéro de téléphone. Bon ba quelqu'un m'a banga na ngai bama sebele à bandal ça fait ba j'avais ma vinga ba gelo kanza bama sebele pe bana ba Grèce ba trésor Madrid bama sebele pe bazana ba Maroc ba maneke buo continue bama sebele bazana ba mikilwana ba tante nanga pe bana ba Londres na bosanité ba Nicole Kamwangana maman nanga mo vraiment abota Arnaud na ndenge pena kitoko so mutazo le kalo tala c'est vous êtes déjà producteur pour l'album yo producteur azali nani na produire album ezaka yemo ko ba nanga vers kiskamo yemo vv ke manga na produire voilà maintenant personne numéro de téléphone et ça la moins bien ba ko benga pe ba tmusupe ba roza na posa Arnaud mon dédicace na le 4 album moi ni ça la bien bon numéro nanga ya téléphone ezali Africell na sela nanga trop Africell ezali 090 13 8 10 29 na suka bandelango le sous 090 13 okomi 8 otie 10 29 na suka so bengi Arnaud play speaker mongana ozunga mbala moko donc ozunga mbala moko nazala nga baya o teke pose na téléphone vefa passer mutu moko buye donc rien nazwa nga mbala moko téléphone donc banzeli ya mikili ba tonto ya mikili bino tout bochara toujours le boko pa mwana bino artiste na bino sika ozo bima akosepisa bino kaka po bino ndeka mitozaka na besoin na bino pe bino mutu bosala biso na ndenge po mutu sala biso diza nzambe bino na ndenge kaka je ya mukili ndenge tofandaka ba frère na ba sœur de yango wana donc mutu na bino c'est ça quoi. Tu vas surprendre, tu vas dans le studio et puis tu vas jouer à répétition. Tu vas retourner à la séance et je tambola, ça va?
Ouais, non, c'est peu la soirée, vraiment, taraba journaliste, n'est-ce pas, beau garçon, fait beau zala, kaka, et ça la bien. Merci Arnaud. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, comprenez que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, Bopesa merci na Edo Amani Production, mon patron, mon père que j'aime beaucoup. Et pourquoi pas, ma Gisèle, Motema, il y a papa Steve, Nakatia Londres, Nabo Sanité, c'est lui qu'on appelle Thierry Kimfouema Mazantomo, le véritable garçon Schengen, n'a confirmé en gros Kimfouema Mazantomo. Et pourquoi pas, Papi Ledia, moi mon bala Pembe, Bota 12 américain, Aloba Pete le roi lettre L la minuscule, Ekibumba, un caméraman professionnel. Le laser caméraman de mes journalistes professionnels. Moi je m'appelle Zebede Makaya, portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci Arnaud. Elenga, trop merci. Okay. C'était na yo ekomi kose pelisa Kocha mobimba Angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango, Paris pe bakotarango, États-Unis pe bakomone, AES titango et HP Media, titango kitokwe. www.ehpmedia.com, titango kitoko na kotala vraiment. HP Media, Chancy Amania, Pista Papa. HP Media Cité Oya Gayare, HP Media Tita Gayare, HP Media Chancy Amania, Pista Papa, HP Media, Ngalinga Garanga, HP Media, Ngalinga Garanga, HP Media, Ngalinga Garanga, HP Media, Ngalinga